Voilà, merci mingi na bino banso bebo zanga kate ozali baku ya kolanda biso wapi na KNB News tozali na émission ya Bonzambe. Awa to blaka marmo etali Bonzambe to lobango to yambaka ba chantre ba protocole to yambaka ba catégorie nyonso Bonzambe zaka pasteur parce que Bonzambe za kolié biso tout. Lelo nzali na esengo ya koyamba collectif Mwimbo pour Christ nde kombote. Mbote na yo papa Héritier Lukozi. Kombo ezali nani bat bali kolanda bayeba. Kombo na ngai papa Guillaume Lontulu. Nazali coordonnateur ya Mwimbo pour Christ. To PCP bande réunion so balanda biso mbote. Bisika bozwami de partout. Tozo pesa président Patrice Mbote azolanda biso. Tozo pesa maman Chabani ozali marraine ya Mwimbo. Et puis papa José Ndita notre président Robert Kombo, le frère Kams. Voilà. Merci. Vraiment, 14 ans depuis Atika Bisso, Masoloni Tokoko, Betelo et Papa Charles Mumba, depuis 14 ans, il a créé qui lumière, il a fait la Ginzela pour le Batebele, Balanda, 14 ans. En tout cas, merci vraiment, Papa Héritier, une bonne question. En fait, avant na yawana so go permettre nga na lingina expliquer batu Mwimbo pour Christ moi na morsumke. Je crois Mwimbo pour Christ ezali na lingala toloba loyembo pona Yesu. Omoni émission na moni e cadre muke na biso pourquoi parce que ozolobela Bonzambe biso pe tozoyemba kaka Bonzambe voilà effectivement voilà donc e cadre bande on a rentré to beta ton voilà na émission na biso ezui pena sens Bonzambe donc biso toza Mwimbo pour Christ tozoyemba ka pona Yesu à part koyemba pona Yesu na kati ya Mwimbo nous avons beaucoup de branches oui mais les loto yoko lobela branche ya NAC nostalgie artistique chrétienne o elobela mingi makambu musique o betama kala o banda vraiment depuis kala banda depuis kala wana batu basala musique ya salité tenenge président Patrice Saloba à l'époque ba yiba filage ti mutolo batu basala musique bayebi mabe pendate ausa musique na mutema moko ausa musique na Bonzambe na katine ne nak eye pour revivre encore ba musique wana totali na bandeko ndenge to sangani toza na ba maman pasteur maman Lydie Pascaline moi ça Roger toza na ba sœur Mezola tozali ba pasteur Azaf ba lokwa maman pasteur Nana maman Béni donc nous sommes là maman Pake tozali na bande ko musu baza misika ba Holanda biso ya Mwimbo to yokani na bango nini to lobi non yambo to banda ko sala ba yendi mususu oui to banda nan ko sala hommage et pa papa Charles Mumba parce que ndengo uti ko loba yenda zali lumière azali le roi lumière ya musique na biso azali penza le roi lumière ya musique apesi batu mususu ba forme makambo belé je crois nangana yo bilan to lobilango na Bonzambe parce que DP bande ko mususu ezana batu belé oyo ba beta musique na papa Charles bazwa vie na nsima ya papa Charles nangana yo to yebi poto zala na mboka o oui papa Charles tango afungoli nzela ya poto esali ke lelo ba yembe belé ba koma pe ko kena poto papa Charles asala musique oyo ebele ya batu batika mabe bazongela Nzambe tozana ba témoignage des belé je crois jour auto sala kit d'action de grâce aux invités na biso oya ko découvrir bato pe babongwana na nzela loyembo ya papa Charles Mumba bon to vanda kaka na papa Charles Mumba atika église et to groupe ni atika est-ce que existera kaka to évoluera ndenge bon en fait kotika église na limité azape na groupe T ah bon azana groupe T ba sixiana to sila ba sixé wana donc papa Charles pas pasteur T ba sixé wana nyonso oui ba sixé wana nyonso eza parce que abandeka ko former batu donc azai formateur lelo so lingo mona ba fruit na ye je crois so tali banze mona ya kala o mona ba mama lo mbongo oui to mona
Marie Missam. Oui, Marie Missam, balé à l'école, oui. Bakunda sister, basanda mui, mekano, donc basé belé, ser nabiso nani, maman toujours là. Mais batouana nyonso tengwa te biki lo ba vini bango échanger. Est-ce que ba repa okota na likanti na binote ya. Bon, en fait, bisonde toza ko lecter bango ndambu. Toza qui et pas maman alors. Oui. Oui. Et puis neti bande comme sou baza à l'étranger, tozo zo bango na ba vidéo. Tozo ke non malem mais to luka papa deningonde tozo na ba papa o biso to bien arrivé maninga. Donc tozo tambola tozo luka bango nyonso pour que to kotsa bango idée wana pour que tout évolue ensemble. Tout ça les logo moko boyo. Moni soki biso pe tolingi musique na biso efungwama makasi. Il faut to lukato reconnaître ba grâce o ba icône na biso ba salela nzambe na bango. Moni lelo eza ba makamsu zole kana mboka omona tamsubo omona makambo e marchete omona ndoko za lelo mo boye kanga biso to yebate elo fungola yango il faut ko luka ko fungola yango. Comment bon mon collant to un entretien na papa Patrice to qui na bureau to solo la mingi apesi biso ba conseil à expliquer biso makambo belé. Papa Patrice pe avec na ilikanesi wana ya ko sala quelque chose pour na mais ce qui n'a mukuse ko tel a été collectif Mwimbo pour Christ. Ouais. Bozo kanisa nini pour na ko commémorer encore les sous moto azali comme lumière ou abandaki makambon. Bon. En principe selon ndenge to kanisa toza na posa parce que to kendaki na cimetière na ye batu ba ebisi biso balobi ba frère pasteur Didier Maemba na bande kumsusu basala ki Pierre Tomba là Pierre Tomba je crois bon na ba image basala ki mais tant basali yango ba tchaka pe ba photo ba image mususu tant to kendaki kotala yango ba image mususu e bungi comme vous avez banaté donc place on a moyen comprendre pendant que bakunda artiste munene a donc yango total ay tolbi non le col sali boye to sala kaka effort to bunda to solola na bateau nyonso ba yoka musique ya papa Charles bateau nyonso ba bika na nzela ya musique ya papa Charles bateau nyonso oyo tant oyoki musique ya papa Charles azaki na problème azu solution to solola na bango. Tu expliquer bango que papa Charles akoki na rana ye akoza la ndinga za wana te na demer na ye. Faut tout le tout ça là quelque chose oyo e kokoza la ke même ata bana. Oya biso bana tamba to une musique oyibi comme on dit l'artiste ne meurt Moi, jamais. je me rappelle encore allô téléphone. Est-ce que collectif ego Samuel moi mukete poto kanisa papa Charles Momba. Ngala nga to sala nzombo na wiki batu balinga ngo mingi. Oui. Na bandi mapota nyonso bikolo nyonso toyemba ozana na Yawe tosanjula Yesu tokumisa Yesu Alléluia toyesa lokumu na Yawe. C'est ma goyimba. Mabuta nyoso. Alléluia. Bikolo nyoso. Toemba ozana na Yawe. Mabuta nyoso. Alléluia. Bikolo nyoso. Toyemba ozana na Yawe. Para Alléluia. Tokumisa Yesu Masia. Ozana Kembola Yawe la sepelikolo. Alléluia. Tokumisa Yesu Masia. Ozana Kembola Yawe la
na sepeli tokumisa Yesu Masia pona bolingo na ye oyembela mwana na pati na likinda atika kilola yekopesa bomoi na si kembo na yawe mokonzi na bakonzi mabolongo nyonso ekumbamela yawe mingongo nyonso ekanga kembo lokumu na yawe haleluya tokumisa Yesu Masia Ozana nkembo na yawe na sepe na nini to garder to inviter batou parce que on est en train de préparer vraiment toto bongisa makambo ya bien. Il y aura des gens, les artistes au bazala papa Charles Mbaya bazana biso bakoyemba bakonorer ezaki président na bango. Donc et vous allez bien beaucoup organiser on ndenge vous allez ndenge pour na bato azolanda bayeba organisation nango premièrement le 20 mai c'est l'onde de Solina papa Patrice étant président à AMCC. Le 20 mai vous allez ensemble Mwimbo et Longo na ba parrain papa Patrice Albagi a co-invité quelques têtes et puis tu recoutes na famille toko zalana bango ensemble toko kende cimetière. Je crois que vous avez image nango au moment ndenge zala et tant to aussi sakuna nde toye to sali kit d'action de grâce. Il y aura des témoignages toko yemba msanzambe to sala en tout cas et kozalelo et ozala moment moko oyo nzambe akokumisa makoloba non mwana na ngai o aza papa Charles Mbaya asala ki penda nzambe na. Voilà. Est-ce que ba affiche ba spot déjà bosali pour na aider bande ko ba ndotala bon déjà en avance en fait tozo tambola nano tozo tambola vous na idée to na beaucoup tima non makambo nyonso eza marche oui. Omoni organisation net ya ba hommage ya papa Charles Mbaya c'est pas facile oui. Et au kosa lelo o mongote ya bana mike talaka ka toza ensemble na ba mikolo bampaka lokola papa Patrice toza bampaka lokola mama Shabani ya José Ndita o ngana benga vie na ngai toza ba président Robert Kombo na yebi ko yebi o makolo yo benga kinga ba composition na ye et puis toza na papa Kams Kamanda donc tozo sa lelo moko et puis toza na ba musicien nyonso corps de Christ o ba yembela nzambe toza na ba ensemble mais tozo kenda malembe ba mama Godé batonios ba mama Lor Mbongo batonios wana bazana biso biso toza wana kaka pona koya toleki na TV topesi message et puis toza ko évoluer na biso malam. Mais collectif Mwimbo est-ce que bosangani kaka pona Charles Mbaya to idée et okende sumolai bon en fait collectif Mwimbo net nde toza buto sala nzembo moko to yembi nzembo en tout cas nzembo wana bo talango je crois réalisation bako la biso yango papa Timothée rochela biso yango papa Timothée mbote na yo na yebi ka rochela biso yango eko leka bien à part yango na yebi sa ki na bi na kati ya collectif toza na ba branche ebelé na ba branche ebelé on nous avons première branche eza NAC nostalgie artistique ezaka pour papa Charles papa Charles tozui tout ça l'hommage à papa Charles parce que lui il était en tête comme lumière comme lumière donc il y a musique na biso le président de l'AMCC inde mutu le loti ba le bela AMCC c'est Charles Mbaya alors nasima yango deuxième édition ezali toko tala na staff on a une idée toko rendre hommage et puis to rendra hommage pour na batu bakufa non on est là même à temps mutaza na bomoe to dit par exemple on appelle ça papa Kabati voilà couple Buloba oui to za na papa Denis Ngonde batu bayeba te bakunda sister babanda musique kala batu bayeba onte batu mona ra kunda sisters mais babanda musique na bango kala pourquoi pas to rendre ba un peu hommage tout ça on a tout comment taper génération donc ils ont qui pété mais il faut tout rendre cas batu hommage donc yango
tina to le ka mingi na télévision parce que na profité koloba que tozo senga ba soutien tozo na posa to sala mozole moko oyo ekoki ko correspondre na rang ya papa Charles Mbaye. Oui. Dim naranaye moni nayebi ke ba image de Jésus le kande na lo baboye ba image ezoleka bino mo botala kaka ndenge place bakunda papa na biso et eza penda kitoko te tozaki wana ba mama mususu baleli donc c'est pas vraiment bon par rapport à Kombo et puis na place bakunda donc tozan posa to sala ta loko moko ezala propre mutumso ko le cap et le gouvernement na détail et singini pas et le gouvernement projet déjà na projet déjà bien établi ça demande seulement de l'argent pour que tout ça le loko wana moi mke tozanango et oza difficile tout ça là na mozolé na soirée wana to préparer ndiro Guillaume Moni Christ même avant à Bongola mapa et comme belé azalaki na quelque chose abandaki nan atunaki bangoni mais c'est ça que bino bozana nini bozana besoin na minute oyo so moni to lege mission c'est parce que to donc c'est que to bandaki déjà oui c'est ça papa était a peu plus opportunité au lege mission parce qu'à comprendre que to zalaki déjà na quelque chose bien te bandeko yo c'est que ba osala déjà le mois malunga boya boleka pe mission na ngai ya omoni to leki na mission tozana moi eloko moi mukie tozana moi mafuta mukie ezo senga ke batu baya ba baxela biso moi eloko mo parce que et que pour ça mutuma bazana deponeka ya basima azangi siko mbungu wana espèce be mais pesi noka basima suka opesa biso basima et osala biso bien makasi ozana dépôt basima ozana nini olobi non ngana nde naza boye nazana posa na sunga parce que papa Charles asalaki bo benga biso kaka to ya place ozala donc c'est disposé en tout cas équipe ozomona o totambolaka nzambe asala biso ngolu tozana vie Roger na biso mobali ya mama Lidi apesa biso mutuka totambolaka nango mama Beni mobali ya moi si ya papa Guy pardon bolisanga moi si ya papa Guy atuzola achape mutuka ne Angers pour que tout tambola zoro bengi biso bisika nyos toza esika nyos ozali plutôt toko ya place bozali est-ce que ceux qui mutuengi a contribué par rapport à Eve au bongo sala rozobino ndengene bon numéro contact yango yo plus 243 90 15 33 106 na bandeli plus 243 90 15 33 106 wana oza biso bureau toza wana toza ko en tout cas to bungisa makambo ya malonga naza ko senga penza mingi na basala nzambe omoni na kati ya mwimbo toza pe na branche moko oyo un jour tokoya ko beta suma solongo awa na papier héritier eza pona basala nzambe namba tumsuba terre bien mais place à ça pour parole wane bima et bima bien mais nous sommes là pour que tout récupérer tout bimsango il y a des matières oh il vandaka quelque part mais toujours senga net na ba papa na biso papa Sony Kafuta makoki wana ya soutenir biso ezali ba papa Léopold Mutombo ba papa Roland Dalo tozana ba papa lokola ba papa Kiziamina ba papa Marcelo basanzambi nyonso wana ba Pascal Mukuna ba papa lokola ba Bokondoa ba Paul David donc boza ebele soto bito tanga bino to aussi sana minute ba pesi biso boyebi ke TV eza minute donc tozo senga na bino nyonso ba papa na biso bozo numéro bobenga biso ata ozana moi bouchon ya mafuta benga biso to ya tozo yango pour que to sala musala eza soko moni tozana image nde to solana papa Patrice je crois nde na olo ba boy déjà ba ola ksango donc
image ezali tosala yi réunion moko stratégique ndenge nini tokoko bongisa ba makambo ba mama lo mbongo beaucoup donc bobenga biso toya tokotaki lettre pas maman Godé Bondembe mais jusqu'à présent na ba bengi biso te tokotaki ba lettre et pas ya donc bato baza mo belé bobenga biso pour que toya ba bishop Maf Matuidi tokotaki pe lettre jusqu'à présent na ba bengi biso te bobenga biso nzambe akopambola biso na yokaki yo pe tango ozolobake mwimbo bosali déjà chanson bosali nzembo nini est-ce nzembo bosali eza en caractère kaka lokola baluyembo oyo ndeko shalomba bande kosala to ya bino eza na mwasi boyembi mokili bon merci pour la question oyo merci vraiment papa héritier na sepeli vraiment une émission ezaka adoration nde tolobaki biso kombo ya structure collectif oyo eza loyembo mpo na Yesu on a seulement adoré toyembi na biso kaka kumama ekolo Yesu est-ce que vous savez comment extrêmement beau était vous répétez quitter pour répéter c'est trop dit Olo Yesu ekumama. Alléluia, Ozanzambe kumama Yahweh kumama Kolo Yesu kumama. Alléluia, Ozanzambe kumama. biso mwimbo toyeko yembela yo toyeko kumisa yo lolenge ya badorate lisolo na yo epanzana nani yango ayebi te Yesu nde asalaka bolamu Yesu osalelanga makambo etula banguna na ngai. ozali nzambe bon wana eza bavokale ya bato ebele Masia na ngai Alléluia Bolongolanga kusaya mokili. Yesu na ngai. bolingo na yo ezanga suka Elombe na ngai. Alléluia Olobotaka moto na se Yesu. omatisi likolo Kumama na Yahweh. Zamba vina mga. Yesu Kristo Yesu Kristo ondimi etumbu Alléluia mbasete na maboko ponga yoyo nalika mwakwili wa bantu Yesu mwena meji nzambi wa baboyo Alléluia ai na mule yo kumama na yo kumama Kolo Yesu kumama mwakwili wanyo Hallelujah Zamba yuda wa nzambe Zamba poye mena kuimbile mwa munga yo vraiment Yesu azala babo oh là là Alléluia de belles voix merci maboko mpona biso monana en tout cas na sentir vraiment na sentir plateau comme on ningana en tout cas donc tout ça là nzembo et ça on a promotion je crois nzambe so swingi toko za la peine concert na yango mwimbo azana concert na ye moko mwimbo à représenter après makambo ya hommage à représenter ba œuvre na yemususu o ya sala déjà bon mwimbo na mukuse message ni bozo pesa na ba banso o balandaka émission Bonzambe par rapport à événement au bozo bongisa pona ko commémorer mémoire ya Charles Mombaya en tout cas message toye nango eza un message ya soutien bo soutenir bisoté mais bo soutenir œuvre o tozo sala je crois bambongo ezali eza bato mosusu ana mbongo mais eloko asala nango eza te boya tosala mausolée ya papa Charles Mbaya
batu nyonso oyo baza nayebi ke ezala batu oyo baza na kati ya gouvernement balanda bonzambe. Le président de la République. Pourquoi pas? Même le président de la République. Notre papa, il est notre papa, le père de la nation. Oui. Le président de la République, il voilà. a investi. Notre maman. Amen. En tout cas, Bozo Kande Bandeko Bazoloba. Oui. Oui. Président de la République, Ozolanda Bissou. Tu peux ça qui numéro? En tout cas, na respect nyonso. Oui, papa. Na kosenga bino bokeka na ba frère, ses frères fallait que ceux qui contribuer. Pourquoi pas c'est notre yo kana beto solo moko mokie, je crois et ko le psemone. Il y avait un jour papa Charles Mbayazolo baboye. Alobi mutu kane kufaki. Afandi quelque part. Ba obongisa mutuka amona le président JB Mpiana. Aye, abi oh papa Charles au fond non babong samutuka abi no kotanga na ketiko na tanda babong samutu dans le président JB Mpiana amema papa Charles Mbaya na mutuka na ye aketiki place ya banda okende et puis a eu $200 à pesa. Oh là là, oh là là, oh là là. Et nous nous sommes ensemble. Au moni togo zalate, ce sont nos frères Vraiment. Yé azo sala n'a pas ça exemple moro. Moussa na ye yoza journaliste. On a un maçon, papa Timothée, a un monteur. Oui, oui. Et donc, Moutouna Moutazam, vraiment. Yé Aza, Jibem Piana, a sa musique naïe, oh, yé a salaka. Et puis, papa Charles Papa, dans sa musique, bisous sa musique, ou bisous ça. Mais donc, nous sommes. Ce sont les gars, il y a tout le monde. To sengi Moutonion, aux alosa musique profane. Neto Yokara, bah, oui, on va soutenir un bat. Oui, oui. À soutenir œuvre, oh. C'est pas un problème. Oh, Fali, oh, JB, ce sont nos frères. Vraiment. Baza ba nokité. Baza bango nyonso na kati. Il y a RDC. Oui, oui. Comme na bango eza musique au bamba beta. OK, tout le monde. Donc c'est ça. Alors yango tozo senga oh na ndeto yoka kaka oh baya Willy Museni ndeto yoka bango batona nyonso to yoka wana. Oh ce qui nani wana. Doit soutenir œuvre oh c'est notre papa qui était mort biso nyonso to profita atanandem. Tant to yoka allo téléphone non to yoka namba fête banze mwana ezali. Alors aidez-nous tout ça le logo moko nzambe pa kozwa lokumu. Nzamba ozolokumu na makambo nyonso to sala eza intérêt nzambe zanini. Vous savez ezana mutu mususu akoki kozwa nzembo kala ayoki yango. Bon entre nous papa oyamba bayimbi na bonzambe sache-le ngai ça n'engage que moi. Tant ya lelo na tant ya o eleka ki eza différent. Lelo bat babika su na nzembo te na ngai na yo toyebi. Batu babika su na nzembo te. Batu bakoma bika kaka il faut passer ka mamola le boko ndabiki. Ba église et comme belende nini donc au leto ka musique tout comme ngani ba mate ya mingi. Ya mo siko lokola lelo toye ko lobela musique. Na lingi batu baye bake musique ya kala. Ya moni batu lelo bakoma ko interpréter mingi. Mon azui nzembo papa Robert Kombo. Ayime on a forme na imo. Azui nzembo papa Patrice. Ya maman Chaban, comme papa José Nzita, Ayime on a ma forme moko boy. Pourquoi? Parce que ils ont compris que il y avait quelque chose. Ngai na yoka li solo papa Denis Ngonde. Na yoka somo wana sigina na bande solo na été. Ba bisa nga papa Denis Ngonde a okende ko yema na studio sali une semaine en jeûne et prière. Oh le salama raté. Muto contredire ngai soit monique salama. Oh monique a ko contredire aya o papa héritier ba obenganga to sola na ko expliquer yango parce que nga na sola na papa Denis Ngonde une semaine ya jeûne et prière ake ko yema na studio lelo soko yoki banzembo ya papa Denis Ngonde o mata okita ezo simba mitema et puis na kati église ezali donc bonzambe o papa héritier luka na mission na ye yango na ndeto wana ngoposa vraiment. Alors to mito faire revivre babiloko wana na ba via batu tant mususu et ko peut ko changer makambo belé. Oui, c'est ça. Tozolo bamboka e changer te mboka e changer te. Est-ce que tozongi sima? Tozonga pe sima utala musa nzambe wana se ndenge
tai mususu donc babilo mususu marché te eza mo bilo mususu eza wana et miki photo bongisa bande kona biso bosunga biso batu nyonso babenga ba prêtre oh vena nga nani ana mbongo na ye bosunga biso soki esengi to ya koloba na tv so osungi biso pape eti akopesa biso espace tokoya koloba ke yo nde mutu osungi biso tokoloba ngo epuis tozotambola boyebi ke émission oyo ezalaka na bachaîne ebele tokotambola tokolobaloba yango ke mutu boye asungai biso bahonorable net nayebi honorable Jekoko Mulumba Serge Kasanda banani tu wana bahonorable nyonso oyo wana oyo toyokaka bamosusu bakombo ntango mosusu mais bosunga biso eosala bon lenge nini bokoremercie mpe Jimmy Mukeni Chimanga oyo azali DG ya KNB News. En tout cas président Jimmy na jour wana kutu napesaka ye mbote tozalaki na ye na sayo namonaki abanda obongisa jeep na ye anotia mo malili na jeep namonaki afandaki nasaluaki ye. En tout cas merci moni émission epesi biso espace ya kolobela makambo na biso boza pressé te ya kosilisa temps donc eza ba émission oyo fu ezalaka mpo namoni toza awa kimia malili na otoka te naza koya ta na papier mouchoir te stressé te accueil kitoko émission en tout cas vraiment papa Jimmy Mukende nayeba ekala mais nzambe abaksela ye ya mingi apambola ye papa Jimmy na kati ya makambo ozali donc il faut soutenir te biso Pierre na yo oyo kopesa awa toya kolobela ngo awa kaka ke papa Jimmy Mukende a soutenaki musala oyo et puis nde na oloba bon, moi je ne suis pas prophète mais nous sommes des serviteurs de Dieu. Quand on parle de choses makambo ekokisama vraiment kaka elo oyo ya azosala wana ya ko soutenir biso pona mozole oyo. Je vous dis des choses vraies pour les TV radio comme on dit souvent. Vraiment. Il y aura de grandes choses qui vont se manifester na KNB. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Nous avons des pasteurs comme le pasteur Azafé là, oui. Maman Béni, Azapé pasteur, Maman Nana, Azapé pasteur. Donc, tout ça, il y a un collectif à Bassa Nzambe. Tout ça, évangéliste et Maman Lydie Pascaline. Évangéliste c'est l'eau quoi, il y a Utaïlo Andaye. Ah bon? Aïga pour na Mao. Donc Azawana. Tout ça Maman Emezola, évangéliste. Donc bisonyon ça tout ça basala Nzambe. Maman pas Kazawa. Yé. Mobile papa, moi si ya papa Jora. Il y a Jossa. Vraiment. Azapé Moussala Nzambe. Donc nous sommes collectif de serviteurs de Dieu. En dehors il y a Kozala. Centre tout ça va serviteur de Dieu en tant que nangna lolo moko abima wapi non ngana papa père spirituel ngazali le prophète Timothée Konde Masinga c'est mon père batpe bayebi mo mingi et puis le pasteur Richard Ndongisila bato ba encadrer biso. En tout cas ezaki bongo na esengo mingi ya koyamba collectif Mwimbo pour Christ et zaki vraiment esengo to mabino kati ya bonzambe. Amen. Bande ko balandi e ko zala pe esengo soki bosali parce que mingi bayaka tant bozimbongo ba changer likali TVK kande comme asumi mutuka asumi lupango sinon to senga na Christ o orienté bino akina bino tina suka oza malamu elo mo ya suka na ngaloba eza par rapport ya famille tozana frisha azamona papa Charles Mbaya. C'était prévu à peine émission, mais santé au déranger moi mouké. Bateau baby frisha, baby que mon papa Charles Mbaya. À part ça, tout le monde qui ba petit frère ya papa Charles Mbaya, tout le monde qui ba no konaye, tout cela qui pena maramnya c'est normal. Je crois tant boroya, même le 20 mai boromo na bango. Oui. Boromo na bango, boro pesa biso, boro pesa bande ko balanda biso na ndako ba message. Merci. En tout cas, ezalaki bongo na esengo mingi ya présenter émission au Tokumi na Suka. Na sengi bino un grand merci pour continuer toujours kolanda biso KNB News ezali
chaîne oyo et puis ça donne des informations puis na 4 mois de émission na biso ya Bonzambe to l'exa. En tout cas de ce collectif, merci beaucoup pour la présence. Merci pour la Bonzambe qui est le Bonzambe toujours en avant. Merci beaucoup. Merci.